oh vraiment bozi temps kolanda émission na biso bande kolanga vraiment bozumo nanga avec ça et sengo penizanga makasi bozumo nanga kana zo seka bo comprendre moi déjà zo seka bo kamni nyango ne bandi la vidéo na zo seka na bisi bino vidéo niveau seki singa je vous dis niveau na seki et ça n'allait pas aller là-bas de konanga na hebiti so bino pe boki sentiment wana ongana yoki ba yoka gumba kasi na biso bilengi na bilenge family bota bilengi na bilenge balobi yaka na kata family bota oyo kelengi ya family bota comment na family bota o ka bilengi oyo le kala kata family bota babi vinde na kata family bota zala artiste na kata famille bota o kelengi ya kuzala artiste o kelengi ya kuzala comédien na kata famille bota chez nous c'est la famille, chez nous c'est la différence, chez nous c'est la qualité bandi kunanga ba ko sabinoti chez Bellevue TV c'est nulle part ailleurs, je vous dis à tout moment maman Bellevue, non, tu es formidable bandi kunanga. En tout cas, na koki kokanga mutema te, je vous dis franchement, na koki kokanga mutema te, na pesi bino na mbote bo limbisanga po sengo na zanango, yango na vraiment to na yembala momba moka na bantu lo bado na pesi bino ta mbote te. Mbote vraiment na bino nyonso famille bote bisika bozwami. Na pesi bino mbote leza ka général mais ce qu'on a pesi mbote na famille bota. Di maman Bellevue Kanzi la patronne poutune de l'écriture. Boyoka écriture, boyoka son. Boyoka son. Na bisi bien na film oh. Boyoka son. Makambo eza wate bande kolanga. Makambo ezali je vous dis eza de grave eza koyinda je vous dis Linda a betisi batu ba plan. Linda a fongolisi batu ba wifi. Po mikolo wifi ezaki okanga boyebi. Na ngambu wifi na bango bakata ki bango wifi donc mikolo bazaki na wifi te on a bete no lisolo mikolo fo bazaki na wifi te wifi ezalaki te moyeba kota ba mona be mission exacte siko to comprendre te Linda a fongoli si batu ba wifi batu basali tout ba defo ba luka mbongo ko ba kocha ba wifi na ndako na bango bazon so ba wifi na ba téléphone na bango ba wifi ezongi et puis franchement Linda a faim. Lindo afa mwana mabe oyo bino oyo moko mwana mabe wapena mwana mabe po makambo zo saba mikolo Linda makambo yo zo saba mikolo oba mikolo na makambo yo sala bango eleke bele Linda tikako Linda okoboma mutu Linda okoboma mutu Linda okoboma batu mutu kututeme batu parce que bele ya batu oh mitema na minicho et là le quoi bâti bon goitre awa evandi kaka awa goitre je vous dis la famille Linda zongi fi batu wifi po ezala ka mikolo wifi ezate non wifi tokotala te non wifi mais bazotala je vous dis bazotala bazokota na film bazotala na ba poster wifi ya Linda bazotala bazokota mais na mnoko ka non wifi yaya boyo ka batu bazana non wifi wifi ezate mais na be mission na bango bazobeta lisolo ba makamba Linda o azo poster to makamba ezo leka na film bazobeta ndenge nini soki wifi ezaki te ya to sika po kosa ko bono lokuta moko ndire batungola bino ngoyo kotungola bozokona ki bo bébé ya bachaki vaccin on dirait lokuta moto bachaka ba vaccin na bo bébé tango bote mi vaccin wana liboso wana po niveau bozana lokuta moko na mona ti bwana wifi te mebino na ka misu pipe bozo kokate mutema lokola voiture vandi abozo kokate ka fubo kende to ke kokota to talaka bota na soki metongo ki na wifi te ozo komate wifi ezate mo kocho ta amae Linda coach Linda yo zo coach na minute zo coach do Linda zo pesa matière na minicho Linda zo kabola ba matière je vous dis famille bota Linda zo kabola batu ba matière batu ba ko kasute bisika batu bazali babeli machacha boni batonga machacha wana batu babeli yango Linda za mwana mabe je vous dis mwana mabe oh non na monati balobi nini
Bon, mon vidéo ils ont circulé la famille. Maman, Linda. On a su qu'on a bango qui sont filmé la belle vie. Linda, la bengue combien de fois, 3 fois. Linda. Yo bongo. Linda, c'est moi ma belle, hein. Yo bongo na ba voisin. Yo bongo na ba voisin, ba lui présence tout le monde dans la deuxième film la psycho ya. Oh, il a la deuxième film ya Linda. Il y a biso te pour ben dans le stockage na. Donc ça aussi oh yo. Tu vois que ils en ont épisode de Linda dans la télé. Mais le deuxième tournage à Linda et Linda. Et ils ont eu dans la carte à Bellevue TV. Deuxième tournage Linda en personne et puis le deuxième tournage to Moni encore présence à Ronel, to Moni présence il y a Nan oh il y a garçon la biso tala comme ils ont bunga bandeko. Hein? Tout le monde présence à Priska, tout le monde présence il y a bango nyos en tout cas vraiment non film eko inda ba comme poser la sous film impatiemment je vous dis grâce voilà tout le monde se présence à grâce ça fait longtemps hein? Ça fait longtemps que nous avons un moment à Linda. Oh, sous guerre, n'est bisibino. Bah, film, oh, ben, voilà, ça, Nicolo. Il m'a dit, quand tu t'es appris qu'il ne m'a pas dit, il y a coaché 4. Maman coaching. Maman, elle a fait la belle qu'elle lengue à cinéma. Oh, qu'elle lengue à cinéma. Oh, babi bilengi na bilengi. Babi na kata famille bota bilengi Linda vanda na okimia za la poser. Pour au cabo la matière na niveau moko na moment où ozwaidete Linda au cabo la batu ba matière donc matière a mieux okota pas Linda la mikolo en tout cas matière ne vende pas Linda babi na moment où matière et vende pas Linda a zo benisa batu Linda a che batu ba sangana bango nyonto sika moko pour ba ko combattre Linda tala niveau bango na minicho ba sangani ba sangeli Linda je vous dis ba comme ko sala ba réunion en privé pour ka ba luka moya ko déstabiliser Linda tala niveau ya motema ya mabe o bato bazana ngo niveau ya motema mabe presque de nous babi tout le monde est famille bota belga zona pona ba comédien nyonso azakana vraiment ouvert pour na bango nyoso yongo mona kalelo bato ba capable éviter ba regretter kabazo lela yo za pour ça bato ba filmer talent nyoso non pour ba choko na ba filmer ya singa ba talent singa wana et puis ba comédien belé ala akoza bato nyoso ten mutu ba boaki beja loko cinéma bezapi bolinga kini talent Linda ekende ka bongo non c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Parce que tu as mis que la chaîne nous a la malheureuse en belle vie. Tu as mis que si la paix est à la malgré Mikolo va comme mbutu. To Linda longo les chaînes moko boyeza ki likolo. Faut que la chaîne likolo bino bolinga ni avanda bongo pour ça mine ka vanda bongo a tout la penze de beaucoup mais d'accord commenter les Linda. Bonne d'accord commenter les Linda moni au moni aux angesika ko kendo moni bonne d'accord commenter Linda bonne commenter les Linda bongo. Ozange sika ko kende eboye ebotala ndengo za komi sans impact bonde ko ba Linda bomoni sikoyo alors Bellevue ayoki nyonso wana bi non nakoki otika talent wana ezala Linda pas Linda te nakoki jamais ko gaspiller talent wana azana talent na ina nakoki otike bongo te nakotike bongo te parce que na ba chaîne mususu oui c'est bien à rejouer na ye mais ba chaîne ils a vraiment élevé ils que et ça la peine monta mona et sous makasi Bellevue TV vraiment eza wana et ça la caractère ba actrice nde Bellevue avec non na matisa et loko eza kati na Linda abima lisusu na pesa su coaching na ngai et pesa makambo ozomona nde Bellevue a bengi Linda bomoni Linda na dessert bomoni Linda makamba osala wana izana coaching a Bellevue na kati ye moka sentir que non awa ki professionnaliste professionnalisme eza awa balobi gastibi pe kala mingi to mona gastibi pe azoya babi eza ko yinda tout le monde est famille bota balobi yo boaki batu baseni balokoti alors to yo boaki batu balokoti ko regretter pourquoi hein? Pourquoi tout mes missions? Pourquoi? Oh, ingratitude. Ingratitude par rapport à quoi? Parce que binomo bobengani. Binomo bo permis bo vendre ici.
Allons la propre volonté mais bino parce qu'il n'est que jouer quelque part. Or que ça musala na le quoi jouer que pas mon chok ba fan ba chiki songi yopo yoki hotel ya talent to parce que bandana moi na to bité paiement parce qu'on nenga pemi musala na passion na yangwana fallait ka vendre bongo non fa vendre bongo te ya ha botika linda paiement ya bino moko ndi bozo ki linda bolongoli bino moko bozo ki linda bo de nakolo bo débarquer bo bikende to vanda na no paiement mtana batala na ye ah bo monika lokola chaîne na bino ndem teza meilleur eza professionnel ok ba chaîne ezali o batu ba tala ba chaîne ezali alors ba niveau ya linda niveau ya linda o azana on a théâtre et ba no 5 fois ya na Bellevue TV pour ça avec na Bellevue TV avec c'est comme tout la joie quand même mais bon mon impact au linda lui tant qu'à jouer na Bellevue TV impact histoire ma casse j'espère que vous sentir bien moko vous sentir peut-être impact parce que na kati ya Bellevue TV ba lobi kunande ba tu ba zwa kabanini niveau oui histoire on a ndeni na on ka nde ba lobelaka Michou tant on pas dit na kuni eloko ezalete ayande ande pasi nde afula ya nemoko na linda yeba na kineme eleka level il y a haut niveau et là c'est pas des niveaux peu Bellevue TV là haut niveau parce que on est babi on est musala botala niveau donc c'est l'ambiance c'est la famille chez nous c'est la famille et pas la petite à famille pas la petite à que chez nous c'est la famille tebe ko kabola tena kata famille bota so yo ko sentir que oui na maman na bana o sentir que ambiance o sentir que affection ben ça la bongo aza bien na mutu sengo moni mutu ça revaka ko jouer na kata Bellevue TV tout le monde a revaka faut jouer kuna so ba tiete yango mona ka mité mezo pasuka mité mezo panza na moni ya Gabi akoma na en moko boya makasi ya Gabi pour la nini pour Bellevue bien ka été parce que na moment oyo to koma na ba théâtre mo boya ba théâtre mo classe Bellevue ça ba théâtre mo eza classe et asu batata te ko bina batata mo te ko finga batata mo te ko luba kama be non ceux qui muto ya finga mo fo ezala ezala alignement mo ya propre ya bien ya propre donc ba biloko fait ça ma ndinga propre mais ba ndinga kala te ndinga ki ko finga pena bo tout bongo ti o nga ba binga bongo ti donc logique mo be ezana ba théâtre pour ils éduquer masse pour que bato so bazo tala ka ba zo ka leçon et puis likolo nango tant mutazo finga boko tika na finga te fo bo na suka nango pas Bellevue faut ko talisa mutu wana sala ki mabe suka na sort na ezaki bo c'est comme ça les tout va quitter na société batako finga bazalaka pourquoi pas na théâtre pe tout batako finga oui boko tu batako finga mais faut ko tal c'est ce ko finga wana o batu ba finga ka batu ba katla manga suka nango esuka ka ndenge ni donc faut ko chaka fe nango fe na bango ndenge esukela ki bango c'est comme ça ndezala ka nde bolati ki to pesi leçon et loko ezaka mabe na société alors suka ya bato basalaka boye ezalaka boye mais bino mona muta fingi tina suka donc suite nango ezalaki te après ko finga wana et loko nini ezaki comme leçon exacte tu vois et loko nini comme leçon mais so botel ba film ba vie bo senti différence ezali bo senti qualité bo senti différence bo senti que oyo eza vraiment que atangela ki yango pour Bellevue tangeli musala na ye et ça ba biloko mseza eza kati non na makila Bellevue azaki non na makila et pas ka tangeli yango lisusu tu vois atangeli on peut la plupart ba jouer na kata Bellevue TV ba leka na ina o mona bango ni so ba oya wana moni nan o moi na biso zo jouer oyo moi na mama ni ina o ka bango ni so ba leki donc bazana loko na kati na bango eza makila et puis batangeli yango lisusu bayebi ba norme nango bayebi makambo nyonso ndenge se pasaka alors linda aye esika mo baye ko bakisa susu en plus na o azalaki nango aye ko bakisa susu eloko mosusu yango bomoni linda elekela mayele na ye et puis na ndenge pe azalaki ne pe bien en fait on peut dire ça linda en tout cas tant azalaki kuna pe azalaki ne bien na mutu nyonso azalaki ne vraiment bien total to na te ko chile l'émission botaki émission ninga sala ki ninga zaki bien na Bellevue ninga lobaki pour
Donc pour dire que alinga qui n'est pas polémique n'est pas problème alors le lot a vraiment bien accueilli dans Kata Bellevue TV. En tout cas maman va de l'avant babi film oh il a deuxième film à Linda et Koyinda Linda lobby si batu Linda longo si batu ba wifi batu bazaki na ba wifi te ba wifi ezongi na minute bandeko na nga wifi ezongi po bazo finga po soki wifi ezonga raté ba ba finga te lokola ba finga c'est que wifi ezongi. Donc Linda a zongi si batu ba wifi Linda sala ba onka bongo kena ba onka bolikolo mema ba on yo mema ba onka ba vidéo ba kotoboka mitema ba misu ba gwate ko mata bango ti so pene elongi so pene to yebite boni ki jalousie boye jalousie mal placée. Donc Linda nenga longwa ki kuna fala vanda ne kaka vanda jouer lisusu te pona bino eka si la penzako asi la pena ko meloko ta ko malipa papa bo seke bien loko la Bellevue a moni ke non na ko tika tanga linde kende bongo te na benga ya ko jouer bo moni mabe bo finga na bino moni biso ma ba finga c'est to lekan eloko sika ezate na internet ko finga Bellevue to yebi bo baksende ma finga sika ne to linga so bo baksende ma finga sika wana ndiza bien mais ma finga ka ya kala o ka bo chila Bellevue wana ayaya c'est to lekan tana to na tana te bo ma te bino bo finga me yekuna ko ba ba filme ba filme inda ba filme toujours ok toujours liboso boisson moi penza boisson non na mona ba jaya ba tabuite mutama bébé point motema mboza na motema ndeni yango vraiment pour cela bino ezani linda kauka to sani c'est quand on gaspille pas vendre pe gaspiller avec ko jouer kuna na Bellevue TV za mataten bon mais la ka poison pelo o tkalika ya ngwana poison ka nem te katalikam poko finga esi to yebina soki bo finga ka esi to yebike bo kosela batu makambu esi to yebike bo luka kaka soki ndenge nini esi to yebi do ya minute tkalika poison kaka elo msute bo mais la poison to javel ba yo ka guma kasi family bota family bota to partager to consommer film mon film to consommer on a bango bazana kati bazota la film no wifi botala to ko ba mo ba video ko te to ko ta pene ki to ko bozo tala no wifi bokosi wifi ezali botala ok la tiki bino